Ma mission TV, le miroir du monde. Toyokete, basilaki ko tester le président par le bien à la maladie. Mais ba ministre est belé, il y a gouvernement, pour sa population les animaux, ba ministre est belé à gouvernement. Toyokete non ba tester bango, ba résultat est demi positif. En tout cas, président Félix Tshisekedi, il y a des ministères tellement techniques, oyo, ba pesa akaka mutu oyo azan expérience moko ya makasi. Ministère il a intérêt à ministère européen, ça n'importe qui t'es. Ça c'est important. Ça pas ici que vous soyez dans plateau parce que vous avez. Non, Fabrice a outi aza très dangereux. Il y a qu'on comprendre que moto ya bundate oyo azalaki na Pierre Kanguja. Tant Kanguja zo ya ko installer ba pont na Lemba, maman wana azalaki na sima na ye. Mais d'un coup pas a commis na Jean-Marc Kamoud, a commis na Dima Pango na Nzele. Combattant wana c'est tout à fait normal. Asilika na bandeko ya gouvernement bandeko ya présidence mususu pe na tongwa à partir à 6h bazalaki na inerbe pona ba kendo se tester soki bazali pe na maladie wana donc bantu bandimaka ngate mama IDPS bisoto yeba IDPS ya Xavier Belchika ya ba Joseph Kapika Valentin Mobaki ya ba Moleka na IDPS ya Kabundi ya Kabuya ozo sentir amateurisme au sommet de l'UDPS a interpellé moto ya ANR a interpellé moto ya des jeunes ayeba par quel mécanisme batika ki pona bato wana bakota na docteur Eteni basali légèreté moko très grave légèreté wana c'est une légèreté oyo ekoki ko bomisa bato ebele directeur de cabinet na ya adjoint oya utaki poto asilaki kozala na ya contact yenda yelaki yango ndeko bazin la cacho ya ner donc continue omisali ba milice na mboko avec bazin on constater vitesse na rapidité oyo ba continue biso bazo memela makambo wana bazo semer doute bazo semer incertitude et puis jusqu'à faire des comptes ba même ba malade yango toujours mona bango ti ba dirigeant oyo baza na pouvoir baza na manque ya légitimité et tout ça ça pose un problème même si on tali ndenge mboka zo tambola soko moni mutu ya PPRD FCC na mutu ya cash discussion banditi to ko kabana ba ko discuter kaka. Ma mission TV, le miroir du monde. Bandeko balandi ya Canal Presse mbote na bino esika nyonso ezwami bino bozali kolanda biso kasi bolimbisi na baikongomani nyonso bozalaki déjà scotché branché pona kolanda Canal Presse boyeba te mbula nde etungisi biso mwa moke le temps tozela ba invité na biso ba komeli biso kasi tokosenga na bino te bolimbisi mwa moke boyebi te Canal Presse ezalaka wana mpona kopesa bino maemanso mazali koleka na awa surtout na politique na mboka na biso République démocratique du Congo nazali déjà na ba invité na ngai kasi avant que na yamba bango tokozwa nanu mpona bino président Prince Epenge oyo azali moko ya bai ADD Congo parti cher ya Jacques Chalupa oyo asi atika biso akolobela biso maimatali honorable Mike Mukebai po esengeli te asamba mokolo mwa lelo Prince Epenge mbote na yo mbote mwana mboka tokoyoka te honorable Mike Mukebai esengalaki na ete asamba lelo kasi arrêt ya cour constitutionnelle ezalaka inattaquable akokoba kaka kosamba. Merci maman na pesi merci mingi na pesi mbote na ba congolais banso oyo bakozali bakuya kolanda biso ndenge uti koloba audience ya main levée à détention il y a député provincial Mike Mukebai député provincial ya Lamuka Eli Alingwala et Ali Mokolo Lelo lelo ezali le 20 mars 2020 et puis que la fois passée audience ezalaki reporté lelo to kobongama pona okenda na makala ko assister ndeko na biso compagnon de liste na biso Mike Mukebai kasi tozwi ba information utalobi na butu était président ya cour d'appel ya Kinshasa Gombe azwi mukano azwi ordonnance pona koloba ete azali ko reporter audience ya Mike Mukebai donc alingi ba zongisa yango na date ya le 27 ba poussa yango na date ya le 27 biso bana ya Lamuka ba électeur ya Mike Mukebai
ba compagnon de lutte na ye banso to boyi likambo ye wana. Kasi Prince Penge motuna moko pourquoi Christelle Vwanga oyo azali moko ya kosimba droit de l'homme jamais interpella ministre de la justice pour na cas ya Mike Mkebai. Te mama peut-être andaki engaite il y a une semaine na plateau kaka ya Canal Kino boye to salaki émission ngai na ndeko na ngai Christelle Vwanga oyo alobaki keto yali bazali na congé ali député national azali présidente de la commission à droits de l'homme et à parlement mais azwaki maloba lokola tout d'abord député pe compagnon de lutte ya Mike Mkebai maloba qui était à cause de la session parlementaire ezonga ba parlementaire balonga na vacances bazonga pour a réunir baninga na banso ba na commission à droits de l'homme pe balandela likambo ya Mike na mozindo nyos lenge longo bani sikawa webete ba député bazonga ki malheureusement maladie et que ça a été ba député docteur Muyembe alobi na bango était mesures mon côté sérieux les allaient prises jusque là Congo les allaient équipés Congo les allaient mal préparés les allaient à nu face à cette pandémie et que ba député ba ça la angélé côté bango peut ba voyager mingi bango de ba comme peut ba maladie wana donc bango moni moyen ba siéger a été donc moyen Christelle Mvwanga atia likambo wana na kati ya ordre du jour ya commission alité mais comme député individuellement Christelle a ko sala makambo belé pour na Mike ba marche nyonso toko ba activité toko organiser pour na Mike a ko sala mais na iko lobelo komoko na likambo audience wana président à cour d'appel et à Kinshasa Gombe to ebité le koni na lingi contre Mike Mkebai na lingi te soki to ebité soka lingi Mike akufa na makala parce que moment toko loba o mama un des endroits les plus confidents ya li prison à Makala. Donc prison à Makala y en a plus de 10 000 prisonniers pour na to ebité ba mesures les ali prises pour être ba prisonniers ba la contaminé parce que kuna balalaka milali mopanzi boy moninga pa ba lokola sati na prison à Makala lolengani ni koso e komeli bango kuna bato basi lokola bambizo donc na ebité so balingi Mike azala kuna azala tena malade to ebité mais nous pensons que message principal les alliés ko ebisa président coup d'appel ni za Gombe cour constitutionnel asa bimisa ki arena yende ko tikolo ba awa et Mike Esengeli azala immédiatement libéré cour d'appel ni za Gombe kaka sika iwana wazaki juge naturel na yo basi ba bimisa ki arena ba pona koloba pona Mike pe abima immédiatement yasika wa aremi balé en faveur ya Mike Mkebai pona ni tino mokolo malelo Mike a obé na Makala azali un député provincial maintenant depuis arrêt ya cour constitutionnelle Sebimaki Mike est un député qui a ses immunités mais qui est toujours en prison to lobi na ye makamba ko reporter audience réalité région na ezali alors le ko la ba mesure ebimi batuba za kebele belete moyen audience les réalité nous le disons ceci audience qui costala avec moins de 6 personnes ceux qui balingi biso ba communicateur à la mukato kendate to kendate d'ailleurs c'est le baki soko landaki ngalelo na radio top Congo na sina lobaki yango ete ba eba so ba bongami pona ko yamba Mike Mkebai ba kenda suscité po bolanda ki tata mokonze ko Congo Martin Fayulu asa lobaki bino ba so bolanda conseil à médecin maladie ezali une réalité ezali très grave ba kende ko yamba Mike Mkebai ete Mike alobi ko kende ko yamba ete mais botika na bandako na bino soki to libérer ye to ke ko zoya na Makala ta ko zonga na ndaku boko ya ko landa après maladie autant que si là to ko saba meeting ba réunion belé boko mona Mike mais pour l'instant ko ta Makala ko yamba moko nani nde akokanga te Mike Mkebai abimati bato ba okanga Mike Mkebai ezali bato bale mbongo ya 100 jours ezali na cabinet ya Félix bato ba ko tia pression na président coup d'appel à Kinshasa Gombe bato ba ko tia pression et pas ya procureur pas ya coup d'appel à Kinshasa Gombe ezali cabinet à Félix Tshisekedi balobi lokola plus de 400 millions de dollars yibamaki lokola ba dossier ya régie des eaux on a cadre ya 100 jours 11 millions de dollars ba décaisser yango pe ba pesa 7 millions de dollars et pas ya un indien ba bongo to ezali détourné wana balobi Mike Mkebai soka bimi Mike Mkebai un journaliste d'investigation pe ayebi information belé akoya ko porta yango balingi Mike abima na moment oté balobi ezali très mal choisi très mal venu ya ko libérer Mike moment oté Prince Pengeto silisana yo kasi nani azali ko s'opposer na arrêt ya cour constitutionnelle arrêt ya cour constitutionnelle maman toi na ndeko na biso à Bavon je crois c'est Bavon azali avocat il essaie très bien Bazin oui oui ayebi très bien que na mibeko essayer lobby mais article je crois 94 il y a loi portant statut pour organiser cour constitutionnelle lobby arrêt ya cour constitutionnelle ce que bimi balobi likola cour constitutionnelle
ezaka peuple après peuple ezali nzambe soki cour constitutionnelle asabimisi arrêt na ye ezali exécutoire immédiatement mpe kaka mobe kwana elobi ete arrêt ya cour constitutionnelle s'oppose à tout le monde est imposable à tout le monde. Comment expliquer qu'arrêt à cour constitutionnelle est bimi pour la libération immédiate à Makem Kebay tino lelo makana prison tant que kendeki pour na contester l'élection présidentielle tant que le matin fa balba na bisoni arrêt c'est bimi botika makamonyos lelo l'accepte mboka oyo justice réalité. Oh la Bible dit que la justice élève une nation. Lelo bana marque bazali lelo na cas d'épidémie oyo moi si na bazali abandonné bango moko mo bana ye azana prison. Pourquoi bango azana prison? Nous disons que cabinet à Félix Tshisekedi batika ba juge ba lo ba droit Godin Poyi batika ba juge ba lo ba droit bozali les premiers pour les derniers té lelo bozi pouvoir ki moyibi lobi okuna bozala confondu. Merci beaucoup Pasteur Penge tokoliki ate maimanso olobi ba ikongomani ba comprendre. Merci maman na ko baba akisa bo kende te na prison botika na bandako Mike Mukeba ya lobi na bino réalité boya na constat ba médecin boya ko yamba ete mutama ko bima to ko ça ba meeting boko mona ye po lelo to ana danger moko grave bo bata bo mo na bino bola na conseil ba médecin. Merci beaucoup Pasteur Penge. Awa tozongi na plateau tozali na maître Bassin Pembe ye azali coordonnateur et à structure dynamique de changement. C'est maintenant à DSM en sigle ye azali proche Yakash tozali pe lisusu na maître Fabrice Pelende président de la jeunesse avenir du MLC yende moto azali pe secrétaire chargé de la propagande de la ligue de jeunes du MLC bango bazali ba invité na biso mokolo mwa lelo kasi ba ikongo maki maître Bazambote na yo. Ah, tozali pe na Jimmy. Merci. Mbote na Jimmy Mkendi. Merci beaucoup maman. Les années de Jimmy qui est Ligue des jeunes nationales perdue. Merci beaucoup. To banana on a maître Bazin Pembe, maître Bazin Mbote na yo. Mbote maman. Maître Bazin lelo oyo président Félix Antoine Tshilombo yepe asalaki conférence na États-Unis na ba israélien bakangi bato bazali na coronavirus. Est-ce que na entourage ya président Félix tango bautaki kuna bazongaki awa basalaki bango test? Merci beaucoup maman na mutuna na yo et ali na place nango esengeli likambo ya mokongomani nyonso place azali ayeba ba mesures préventives oyo akoki kozwa en rapport avec eko ndenge lelo biso nyonso tout na monde entier presque ceux qui nakoki koloba tozali ko recourir na ba expertise ya ba médecin bato ba yebi qu'est-ce que c'est la maladie ya ngone to komona lelo référence ya ba congolais nyonso ezali docteur Muyembe parce que yende ali médecin ayebi comment ko expliquer bato qu'est-ce que la maladie na lingi avant toko na recadrer quelque chose parce que aussi li ko présenter nga comme avocat médecin soko yambi yeso ki ayoki kokoso na likambo eza ya médecine esengeli na lombango nyonso azongisa bato parce que etando ike eloko moko ya makasi bato bakolanda partout na lombango mama ndeko Mike Mukebai biso nyonso to ndeko Jimmy ndeko Fabrice ninge toleka na plateau tolandaka ba intervention ya ndeko na ndako tolingaka ete abima mais na ko souhaiter que prochainement ceux qui la muka a la communication en rapport avec le dossier judiciaire atinda ba avocat ya la muka ba bazana kati ya la muka ba ba yebi droit moi muke ba ya ko préciser population na o etaleli audience soko tindi moto o ya sala relation internationale o ya sala droit administratif o ya sala mathématique aya kolobela makambo ya droit et rozala nungu makasi pona iba comment ko préciser population donc c'était détail moko ya mutu ya makasi parce que na yoki ba incohérence belé na ndeko ya utoloba mais siko na yebisa ba congolais boye maladie ya ali maladie moko pandémie o ezali lelo mondial et ko senga ngai ni na koloba boye ngana yo tozana na distance na loba na makasi te pona te soyi nanga ya munoko ebi meso ayo na kozala na nango yo pe kozala contaminé donc ngai na yo esengeli conscience na biso esala
était à part message aux autorités bakoki koyebisa biso esengeli pe prudence ezala katikati na biso na lolenge nini na koyoka mbela ya ba médecin ba oyo bazali habilité pour nete bate ya biso to koyoka ndeko docteur Muyembe akoyebisa biso bokeba akendaki tina niveau assemblée nationale pour na koyebisa ba député que maladie oyo et na coloration politique était et na dynamique le changement na quantité et na IDPS na qualité et na MLC na qualité et na maladie Congo Mobimba. Maître président Félix a sali conférence na États-Unis. Ta bakangaki bato oyo bazali na retour na bango est-ce que bato wana nyonso na président de la République basalaki bango test. Madame na tongwa lelo toyokete basilaki ko tester pe président par le bien na maladie. Mais ba ministre ebele ya gouvernement koko sa population ezali mabe ba ministre ebele ya gouvernement toyokete no ba tester bango ba résultat ebimi positif et que basili ko tia bango en quarantaine toyoki pe ba kolobe ke no ministre ya économie oya ali mwasi neti yo basilaki ko tester ye balole ke no akozala na virus wana e akatikati na ye basili ko tia ya en quarantaine directeur de cabinet na ya adjoint oya utaki poto asilaki kozala na ya en contact yenda yelaki yango ngana koki kosenga kana ba congolais na ba ministre belé balikaki na INRB même lobby ndata on a ko bima bureau na ngana pourquoi na moni belé ba ko kota na INRB pona ba kendo se tester et kozala malamu na bandeko ya gouvernement bandeko ya présidence mususu pe na tongwa à partir à 6h bazalaki na INRB pona ba kendo se tester soki bazali pe na maladie wana donc et aller loko moko ekoki ko exclure mototé ozali nango zwandingisa ya kobomba ba congolais te yebisa bango na nango pona bacha yo en quarantaine et ozala malamu donc na présidence soki bango pe basilaki kobima na président bakende na INRB ba tester bango pona toyeba diagnostic na bango et kozala malamu mingi pona ete congolais nyonso azala na ba mesures préventives na bato ba ko travailler na présidence de la République. Merci beaucoup maître Bazin to zongela côté ya maître Fabrice lelo oyo tata mokambi mo ekolo abwakaki mbela koloba te sengeli ba bar ba terrasse ba ecclesia bitelo nyonso bakanga yango kasi okoliki atembela wana ekosalema na baikongo mani parce que toyebi te biso tozalaka bo mesenu ya koyamba nano likambo mbala ya yambo to pe mokolo ya yambo ya mibale ya misato okaka baikongo mani balembani na bango likambo maye tata mokambi mo ekolo alobaki pona bokangi ba ecclesia point de vue na yo. Merci beaucoup maman journaliste na PCP ba ndeko na biso bazotala biso mbote mingi. Je pense que na okota rapidement na sujet omoni problème aussi le commis ambiguïté et ça pour dès le départ il y a une mauvaise communication surtout na part ya ministre Nabiso mais les autres ont constaté bah doutes ces ont continué à persister mais avant na lobela makambo Nabiso gouvernement Nabiso puisque nazo pesa pena crédit na ngote na ba makamnyoso o ezo sala ndenge zo mema makambo tout le monde qui organisation internationale va bengi OMS organisation mondiale de la santé a pesa ki ba élément na ba chiffre na ye mais curieusement OMS a tchaki biso na catégorie ya ba zone à risque et non ba zone infectée puisque même na ba mboka oyo baza supposé que zala na ba cas biso toza répertorié na liste OMS. Alors d'une part ce to zongi sous na Congo to constater vitesse na rapidité oyo ba konzina biso bazo memela makambo wana bazo semer doute bazo semer incertitude et puis jusqu'à faire des comptes ba même ba malade yango tozo mona bango ti donc exact climat moko oyo ba instauré na chef ya peuple et comme lelo les gens sont devenus sceptiques. Donc maître Fabrice pona yo ndenge okomona ba malade okondima te que malade wana ici. Non mais bazo comme ça bato ba symptômes mais est-ce que bato yango ba relaxa biso bato yango te to ba bango ba la na commune nini ba uti wapi baza ndenge nini puisque la communication c'est ça puisque un tout autre la pe ba chaîne mindele bazo la sa place bazo la sa ba malade yango au moins congolais aza déjà embrayé na minute pour ba dirigeant ba induire congolais dans erreur à travers de fausses informations donc et comme confusion ezali to ezalité au moins biso il faut to sambela nzambe d'abord pour maladie wana est très dangereux et puis ça existe et puis maladie wana ce qui est awa selon rapport à OMS et que ça la ravage terrible collé quand même namboka ya mindele wana c'est-à-dire biso d'abord on a pas moyen précaire au sur le plan sanitaire tous en incapacité totale à faire face à la maladie wana. Président de la République Nengo Lobiso na okota avis nanga personnel na boni décision wana est prématurée c'est-à-dire il est allé vite en besogne alors que ma vraie certitude je ne suis pas
sceptique mais nazoloba oyo eza réalité palpable jusqu'à preuve du contraire tomoni nanu bato yango baza maladie te même tout ce que bato bazoloba eza nango baspéculation alors eza capital bato bacomprendre que ça peut susciter un doute puisque kokanga lelo baekole eza administration publique institution publique de l'état privé yango pendant un mois bon supposerait que eza te omoni oui tozobatela bavi na biso mais il y aura un manque à gagner sur le plan économique bomoi ya mutu eleki makambo nyonso na mokili na valeur mais il faut prendre des décisions au moment opportun je vous dis lelo congolais nyonso soko bimi libando tuni ekora to ezate so baza 10 8 bakoyebi so makambo wana tokipa tozondima ngo te de peut-être que bakoluka bakota na manipulation ya gouvernement na biso oyo eloko ezosala mpe pasi tozomona précipitation wana bazokende nango on sous-entend moi d'intérêt moko boye donc tout ça aussi ils ont créé moi climat moko incertitude donc je pense que OMS a sa source crédible ngapo na ngana kosenga bayimboka tokota internet tolanda makambo OMS azoloba ils en a plus de crédit que makambo ba dirigeant na biso oyo sur le plan sanitaire baza lié na ministère wana bazomema confusion et il n'arrive même pas à prouver aux Congolais que malade yango ezali. Jimmy Kitenge moko ya ba ligue de jeunes ya PPRD mbote na yo na sina pesaki mbote mama ba ikongomani banso lelo bakolanda maman Tatiana na Canal Presse bokotu na penza ezali mbela oyo ndeko Zulu azui pona kopesa lokumu na biso basi et surtout ezali moi ya lutte pona biso ba na basi yango apona kite yango bokomona maman Tatiana oboso bo etando eke ya bino Jimmy Kitenge maimanso oyo maître Fabrice Pembele auti koloba yo ko bakisani parce que alobi ba ikongomani toza ba Saint Thomas depuis likambo yango bakoloba te pandémie yango ezali chef de l'état abwaki mbela alobi te sengeli bakanga bitelo ba ecclesia mais to komona bato yango te yo koloba ni kona. Bon, merci maman pour la question. D'abord, je ne m'inscris pas dans la ligne Yazui, na tangente Yazui pour la ligne parce que il faut comprendre que malade déjà réellement na mboka mais ngai pasi des anini il y a peut-être pour ngai chef de l'état peut-être ba sur mesure on a un peu en retard. Pourquoi est-ce que nous sommes un peu en retard? Maladie oyo est bandit en 2019 na Chine et c'est déclaré en 2019 na Chine. Mais vu les échanges commerciaux au République démocratique du Congo na Chine, vu ba avion ezo utamikili ya potezo ya awa, moi je pense que le ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, devait prendre des dispositions pratiques parce que nous avons la gestion de la frontière trop tôt. Pour nous, on a la difficulté de gérer la maladie. Nous avons la difficulté, d'abord, on a des moyens. Nous vivons du jour le jour. Et le chef de l'État, le Bakangi, l'école, Bakangi, l'église, Bakangi, bar et consort. Maintenant, le transport en commun. Le marché, le zando, tokendaka. Bolobi tozo distance ya 1 mètre mutu ya moto il faut abima poalia akomema moto azana na mukongo na distance ya 1 mètre omoni que la meilleure solution c'était tant otolobaka gérer ses prévoirs c'était en amont c'était quoi Gilbert Kankonde docteur Eteni boyebi que malade comme na mikili ya poto Italie France bato akomi kokufa prenez des dispositions sérieuses na niveau ya aéroport ya Njili. J'ai été confronté à une situation Ebola ezali na mboka na biso. J'ai fait na salle de déplacement moko na komi na aéroport à Zaventem. J'ai été traité comme un animal. Bazuinga batenga musika na batu tozomona kutu batute. Donc pourquoi? Parce que auti Congo esika Ebola ali pendant que Ebola ezalaki na Beni na pendant na Kinshasa. C'est plusieurs kilomètres. Donc Gilbert Kankonde na docteur Eteni basali légèreté moko très grave. Légèreté wana c'est une légèreté oyo et kokiko bomisa batu ebele pourquoi parce que tant que malade s'est déclaré vous prenez des dispositions à l'aéroport ba agent ya DGM botie bango wana ba agent ya santé na ordre opérationnel et gestion de la frontière nani service à santé zalaka DGM zalaka vous prenez ces gens là oyo bazoya ba utamikili ya poto bozo bango en charge sérieusement et puis plus loin encore to sang temps to moni tableau ya inerbe to moni docteur Mouye Malobi ke quand il y a liboso et c'est des moutons ba symptômes à présenter ba symptômes depuis le 3 mars na Paris mais moutons na ko la biso le 8 mars vous ne sentez pas que comment France a koki kotika moutou le 3 mars a présenté ba symptômes ba tiki a voyager quelque part il y a une très mauvaise volonté de la part il y a ba pays impérialiste apparemment
maman, c'est comme s'il voulait tester la maladie. Comment est-ce que la maladie est en train de réagir na peau noire? Parce que pratiquement pas na bango bandé ko échapper bango, ils nous ont envoyé expressement les gens qui étaient malades. Ah ouais, pendant que le malade se déclara qu'il y avait. Donc, il fallait tenir compte de tous ces éléments-là pour te gérer la frontière. C'est ce qui dit oyo. Et ça, moi, je suis à moi malamu. Moutoua côté pour malade, il y a des importations. Maintenant, à combien plus forte raison nos frontières terrestres, des frontières poreuses, des frontières imperméables. Les lots, on a aussi la publication en concert na yo mokonani Rachel Kitissa. Azola qui s'habille sur l'aéroport Anjili. Imaginez autant de passagers ba utara mikili poto cantine ya kosukola maboko zaka ka moko et puis cantine wana ezata na désinfectanté. Mais bah lobby na landi ba ministre bazo pour expliquer makambo belé, il est plus que temps. Ici à Kinshasa, il est plus que temps de prendre des dispositions pour le Bandundu, le Bas-Congo et l'arrière-pays. Il est plus que temps. J'en appelle aussi au gouverneur. Le gouverneur Nyonso, il y a la province Nabiso. Les gens en provenance de Kinshasa vont instaurer un système de contrôle très efficace pour se répandre dans la province pour contenir la situation dans la ville de Kinshasa. Merci beaucoup. Tokozonga na réalisation Serge Makoso a balancé les biso éléments ya Gimbayo azali secrétaire général adjoint chargé ya politique au sein ya parti UDPS le Lengekani a kokenda déjà ko mobiliser souvent le parti. Suivez. Viva! Viva! Fati! 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 Après avoir suivi religieusement vos descentes à travers toute la République, nous vous consacrons comme un champion et maître du terrain. Chef de l'État Nabino Félix Tshisekedi, Yemo Kwazali, Moto ya Liboso, a respecta Kamibeko. Il est pèse manego bunda pona démocratie. Démocratie la kisi nini? Mosali ya politique. Azali mwana mosala ya peuple. Amen. Gobana na président de la République. Pona nini? Félix a corresi manana e. A commis président pour yo décider. Différence yango wana. Ya Canal Presse tokobanda na maître Bazin Pembe lettre oyo et Pesaka Bund pouvoir azala na signature ezali na signature ya président Félix Antoine Tshilombo et puis dirigé na Peter Kazadi comme juriste ya parti UDPS lelo oyo Peter Kazadi yemoko akomi lisusu koboya Kabund maître Bazin toko comprendre te alors pona nini asalaka lettre wana et puis pona nini président Félix a signé yango toloba ke source ya désordre oye koleka na parti UDPS et contact. Merci beaucoup maman. Je pense qu'il faut qu'on explique na ba téléspectateurs et loko ba bengi par procuration bien et loko ba bengi mandat. Ndenge biso to yabo to sambaka na tribunal. Ceux qui n'a empêché na maladie na kosa la procuration o babengi mandat na pesi ndeko na ngai neti aza avocat na komi ngai maître Bazin na sali procuration loko ndeko pona kende ko représenter ngai na dossier moko a renvoyer dossier wana parce que ngai na ana problème à malade ou bien na na voyage a renvoyer dossier na ngai na date X ye azali limité kaka par rapport ya mandat o nga na pesi ye akokende au-delà te akoki kosamba problème wana te na absence na ngai parce que nga na pesi ye mandat azali ko agir loko maître Bazin président Félix tango azali président ya UDPS aselaki kosala procuration spéciale na kati ya procuration wana apesi yango na Jean-Marc Kabund oyo azali lelo premier président ya Assemblée nationale na mandat apesi ye ba prérogative nyonso ya koagir comme étant président ad intérim ya UDPS donc akoki koposer ba acte comme président ya UDPS donc ce qui Jean-Marc Kabund lelo azali koagir sur base ya mandat
qui n'est pas président de la République, Zali, actuel président de la République démocratique du Congo, dans l'ancien temps président il y a IDPS. Donc, ngai na ko monate et lelo bako s'en prendre na Jean-Marc Kaboun. Mais il y a mabe ya ko condamner Jean-Marc Kaboun les anines. Batu ebele bako le kana baitando ike. Na moni mwana mwasi moko alekana na Congo Jean-Marc Kaboun. Ba télévision yo saza ko sikele akoloba ngana ana mapango di mapango na sombi depuis que nazana cellule ya communication ya Jean-Marc Kaboun. Azali ko confirmer mwana mwasi wana azali ko confirmer que Jean-Marc Kaboun a ko tonga bandako. To sali émission moko ya Canal Presse anniversaire ya Canal Presse. Mama wana leki alobino na ye na jeep ya ba policier ba pesinge pa Jean-Marc Kaboun ba escorter ngana ya kana émission. Combattant oya sila iko bunda. Place azali eko sala ye pasi. Ya ko comprendre que moto ya bunda te oya zalaki na Pierre Kanguja. Tant Kanguja zo ya ko installer ba pont na lemba mama wana zalaki na sima na ye. Mais d'un coup pas comme na Jean-Marc Kaboun a comme na di mapango na nsele combattant wana c'est tout à fait normal asilika mabe ya Jean-Marc Kaboun nde yangwana mabe ya Augustin Kabuya nde azali na langage moko sec vis-à-vis ya ba combattant donc Augustin Kabuya esengeli azala na tempérament vis-à-vis ya combattant oyo azwa komone que non lelo na régime ya Félix dans 5 ans esengeli bazwa misala mais ya mabe ko reprocher ba Peter Kazadi na ba Paul Chilumu na ba Jacques Chabani bazali ko fragiliser IDPS na ba démarche na bango ekozala malamu te ba privilégier dialogue et ekozala malamu. Maître Fabrice okobakisa nini na mayoto uti kotala sauvons l'IDPS. Bon, en tout cas IDPS d'abord ils a Sony mamodo le Gakuna et puis ils a émanation ya escroquerie politique. Au moins, il va conduire parti, il va escroquer base. C'est-à-dire, même porteur de vision, Etienne Tshisekedi, va détourner vision, excusez. Le lot de base a commis qu'on s'est comporté exactement, net il va une opposition, mais tout le monde a un pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a eu confusion du leadership. L'autorité, il y a IDPS, qui a accompagné vision en réalité, mais qui a porté vision. Puisque trahison au bango basali conséquences ba répercussion na bango nango ekomi ko sala maintenant na base na bango moko le langage au ya 10e miliona et comme même langage qui avant base na pouvoir c'est pour vous dire qu'il y a eu un complot oyo ba dirigeant moko ya IDPS na dernière minute bazui pouvoir au ngala lo ba chance selon pamba en réalité ils sont sans vision pour même le ba ça na pouvoir to comprendre ngoti base wana lo ba retirer signature na Genève ba yoka base azo senga bango ba rompre encore pourquoi bazo ko yoka base ba bien ça les sous président un base a commis président de la République. Non mais écoutez madame to qui na ba confusion té oui aza président de la République mais aza toujours fouille à IDPS né aza faiseur ya Félix, c'est-à-dire que le pouvoir est au niveau du peuple pas des dirigeants ceux qui ba dirigeant ba lobi boité yo ko insister pour la nini. Et la même personne à Zolobake, nous sommes des partenaires libala na beaucoup taté. Mais ils ont insulte. Ils ont que ba combattants il faut pas comprendre qu'ils ont été trahis. Lit na bango ba comprendre que les lito ba na mené kala yango pe lit la muka. Donc c'est-à-dire to mi ko saraté. Et tant que accord wana et Rosala, il y aura des turbulences aussi à politique, il y a la famille politique, il y a UDPS et puis il y aura la turbulence aussi à la population mobile. Merci beaucoup maître Jimmy. La maître Fabrice Jimmy Kitenge, président Félix Asia komi tata mokambi moi ekolo est-ce que akoki kaka kotikala na UDPS parce que ya koka moyen na UDPS makamususu ekomi koleka na kuna ba komite mama Marthe akata ekoki pe kosalema. Maman merci pour la parole. En son temps na Canal Presse je me rappelle toi là on a bandé quoi UDPS. Tant Kabunda salaka ba déclaration na incendiaire ya kolobaka non batu bakonager boye boye na lubaka ngoko l'IDPS est en train d'être géré par les amateurs batu oyo bayebi politique te batu oyo bazana maîtrise ya makambo ya politique te batu bandima kangate mama IDPS bisoto yeba IDPS ya Xavier Belchika ya ba Joseph Kapika Valentin Mobaki ya ba Moleka na IDPS ya Kabundi ya Kabuya vous allez sentir amateurisme au sommet de l'UDPS. Imagine un peu l'élo oyo. Na kati ya maison communale ya Ngalema à 100 mètres de la résidence du chef de l'État. Batu ya IDPS bazwa commune en otage, ça fait plus d'un mois.
commune wana faut ba kobala moi na soko boti un mois il faut zoler attestation soko zoler attestation te il faut qu'il y ait un tribunal donc ba immobiliser toute une administration de l'état et Kabuya dira que na yebi bangoti Kabuya yebi bangote autorité de l'état zali autorité publique azali c'est très grave na kati ya siège ya parti présidentiel Masasi eza kobeta Masasi eza kobeta amateurisme eza au sommet de l'IDPS il est plus que temps président Félix Tshisekedi a le moyen à organiser congrès à parti Tango Kabila Zara président na PPRD beta raté maman na PPRD depuis Kabila Zala président nous étions le parti les plus disciplinés tout ça là mobuluté to bukaka te ni banani ba bomba na mboko tant Kabila na pouvoir et a PPRD te boboma te Silisa mais to so ya net tata bobosa no bobosa na poni s'il vous plaît ndeko bazin Akacho ya ner. Donc continue. Misali ba milice na mboko te. Avec Kabila vous êtes Maître Bazin s'il vous plaît. Tika Jimmy a continué. Maman, alobi kacho ya aner. Atangi aner na PPRD des aner. Kale va zayi moto wapi? Tika confusion papa. Tika confusion François Béazala moto wapi? Mais le lobo zo récupérer Kale François Béazala moto wapi? Jimmy Kitenge. François Béazala travaille avec Kabila non? S'il vous plaît. S'il vous plaît, Justin Inzoum Kakia Kwazaki adjoint Kale Vazali moto wapi? Il a travaillé avec Kabila. Aujourd'hui il est où? Jimmy Kitenge répondre na Baimboka pour répondre Maître Bazin. Na lobby boy. UDPS, ils ont un déficit de gestion. Gérer UDPS, ils ne sont pas à la hauteur. Il y a parti où on a désordre. Il est plus que temps, président Félix Tshisekedi, président de la République, à l'ouka moyen, à prendre contrôle. Sinon, mosaïque ou ana bango ba créaki et qu'on s'est retourné contre bango très grave. Ils n'ont plus le contrôle. Il y a Batouana Nyonso, Batouaï DPS, se comporter comme une milice dans cette ville de Kinshasa. Mais milice à l'Ibeso Chadar, milice à l'Ibeso Chadar a appelé les gens dans ces pays que non, à paralyser le pays. Milice à l'Ibeso Yewanat. Soy Motoazo Linga paralyser le pays. Milice à l'Ibeso Yewanat, Chadar. Parce que Chadar nous a fait voir les déclarations dans Mboka que non, à quoi incendier Mboka. Mboka est content de la faire paralyser Mboka. Pour la question, il y a Yuma. Non, 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 recadrer Karayo. Ozo konani DPS mozo konani Chadari. Azo paralyser Mboka pour na Yuma. Ça c'est important, il faut le badimi. Fabrice Abakisi que reçoit na plateau parce que vous avez non, Fabrice yé awa awuti aza très dangereux. Parce que mais à Kolobano coronavirus c'est ça na Mboka il est très dangereux. Esengeli ba toi service à sécurité va s'en prendre na Fabrice. Na kotika ya lo balokuta te. Na kotika ya lo balokuta te parce que aza virus papa. Au contraire c'est toi qui es dangereux. Fabrice c'est très dangereux. Virus c'est ça na Mboka. Mais azo boye que virus c'est ça na Mboka te. C'est yo qui nga bien te. Maître Fabrice ayoki o bien te ayoka o mala. Nga na lobi boyi. OK. Virus ou pas, d'abord, non, mais écoutez mon frère. Tu as dit dans le est-ce que vous êtes malade en France ou mais oui, tout le monde a téléphone. Mais mon frère, c'est grave. En réalité, la maladie est là, il faut éduquer la population. Pas mettre les gens en confusion. Là, tu nous embrouilles. Mais ne veut pas dire que dire des choses. Peu de fois, mais aux alaka, na incompatibilité est belée. Et puis je constate que les fanatiques. Répondre à Baimboka pour répondre Maître Bazin. Na lobi boyi, la dimoko ezako exister. OK. Commettre doute nango est grave puisque ça existe. Mais nous avons ce qu'on appelle la voie autorisée, une organisation internationale OMS. Elle a fait sa rapport selon moi est plus crédible que le rapport national na gouvernement. Je n'ai pas ignoré le virus et le mode cadre il y a opératoire. Le gouvernement na biso na situation azoko embrier peuple. C'est-à-dire ministre a lobby le mutango zaboy. Na tuno mutu wana wa liboso da kenda wapi. Mais cela ne veut pas pour autant dire que tout c'est protégé. Non, ne me mets pas en confusion. C'est-à-dire que par-dessus tout, nous avons des dirigeants voleurs. Et là, on a suscité la mutuelle de crainte que se servir de l'autre quoi il va mourir à l'État. Pour défendre l'indéfendable. Parmi les pays catégorisés dans l'infection aux alités, mais tous les pays à risque. Parce que Baïkongomani Tobanda qui n'a retard, plus de 1400 Burundais, Bakotaki na
Goma ba outi mais torobanana na reposer motuna wana na maître Bazin ba Burundi na année 2017 tango oyo ba bengalaka bango na Rwanda ba yelaka biso awa na Congo po awa toza na pays moko ya désordre soki toloba bongo po bakotaka après bakei lisusu et puis kaka na même année 2017 wana avant bakende na Rwanda bazalaka na village ya RDC Kamanyola ba boma policier na biso moko et puis la police pour na kanda wana ezongisa et bomaka 39 Burundais yango bakimaka na Rwanda mais akokamwa maître Bazin bazongeli biso lisusu na République démocratique du Congo. Madame, merci beaucoup na mutuna na yo na kotika na temps d'antenne na ngai. Mais au district France, s'il vous plaît. France, États-Unis, ok madame. Na kotika na temps d'antenne. Je réponds à la question. Je réponds à la question. Parce que tant que aussi ça to boko désannoncer émission moko na moko tant boko zwa maloba. Na kaya virus. Voilà, na OK, ça va. Je te réponds na question ya ba Burundi au Bakoti. 1400 Burundi basi na bimbali na bana tosili komona bango bakoti à partir ya est na Goma eyeni na bango na kati ya mboka na biso eyebanité. Lorsque l'autorité compétente a été alertée accueilli place Bazali na quartier vert na Goma bakeba tuni bango eloko nini boyeli awa raison na bango yali ba kokima kuruziza parce que ba élection et pas na bango et ko s'organiser ba lobby ba autorité na biso ba na dictature rebelle ba konyo ko la population bazali ko respecter droit de l'homme té bazali ko torturer peuple bangonde ba kimi pas na bango ba côté pas na biso pour na bazwa ba carte ya refuge ba ya neti ba réfugié na carte ya mboka na biso mais vie expérience oyo Congo et subisa ebele na kokotsa ka batu bongo à partir à est. Cette fois-ci, les autorités ont compris que non. Et à la qui clair était. Et c'est ngeli ko yebi sabatwana bazonga na mboka na bango. Sur le plan humanitaire, batie bango na ba condition malamu, bazongi si ba rapatrier bango lelo, nenge ko loba na lupoto, bazongi mboka na bango. Moi, lo o etika la qui je pense soki le lote, lobby ba kozonga déjà na mboka na bango. C'est ce qui est important. En tout cas ngai na information te bayaki awa pour nini mais bango balobi ete toyaki awa tokokima bitumba pa na biso parce que kuruziza sécurité ezali pa na ete azali ko maltraiter bato ndenge basi bazongi tokosenga kana na ba autorité na biso ya ANR ya des jeunes gouverneurs bazwa ba mesures ba précautions nécessaires pour n'être ba fléau wana bato wana ba côté na biso lisusu te mais tala ya mutu ya mama nana kosenga na ministre ya intérieur a interpellé moto ya ANR a interpellé moto ya des jeunes ayeba par quel mécanisme batikaki pona bato wana bakota toya tomona bangoka directement na territoire na biso parce que c'est très dangereux toyebite ba oyo ba répertorier wana soki ya nombre wana soki ba mususu basilaki déjà ko s'infiltrer na population toyebite c'est très dangereux yango ina ko senga bango ba interpeller bato wana baya na Kisasa baya ko expliquer pourquoi batikaki ba frontière bongo bakota ki na butu na moyi ou bien na ernini c'est à ces gens-là de justifier comment bakota ki. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas ya Maître Fabrice. Maître Fabrice, Baburundi, Bakote Libiso, plus de 1400 lilo oyo, tango Bakotaki, Olandi, Lolenge Kani, Maître Bazin, Outiko Sombiti, Yamakanisi. Est-ce que Zali normal, Namboka Moko oyo, Tozali Penza, Kolande la Maïmazali, Kolekana, Bakotaki na moyeni? Bakotaki combien, babimi combien, omoni maramba Congo mama ba o bazo landa biso ba o baza na souci ya mboka du moins bazo comprendre place biso toza to lobela une fois na mission o na loba l'état n'existe pas omoni likambo wana eza très sensible eza grave mais gouvernement na biso azo lobela ngoti allez-y comprendre opération turquoise ekotisa ba Rwandais ti lelo ba bimarati ba créer ba problème belé o nyoso toyebi lelo batu wana ba uti kokota wana ba Burundi tozolobela bango te mais bako bana ko créer ba conséquences nde gouvernement et comment le bimisa mbongo egene ko attaquer bango l'état est défaillant l'état congolais en tout cas est démissionnaire puisque
et ça eloko moko oyo ezalaki sensible sur le plan étatique, mais aucun journal, aucun média officiel azolobe la situation wana. Même institution censée sécuriser la frontière peut-être ba DGM, aucun rapport. Bon, biso toujours se contenter na oyo toujours sibi to na oyo il faut to lier bateau comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une confusion où il y a émanation à mauvais dirigeants. Pourquoi? Parce que tu as un faux schéma d'abord politique. Les dirigeants ont le pouvoir, ils ont manque de légitimité. Et tout ça, ça cause un problème. Même si tu as un tambola, si tu as PPRD, FCC, tu as cash, discussion banditi, et ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir. Des braqueurs électoraux, des voleurs, volontaires peuple. C'est-à-dire des gens comme ça, s'ils vous dirigent, le pays ne pourra jamais avancer. La question sensible est le désordre. Si vous avez à l'ordre, que vous mettez l'argent avant la santé, c'est dangereux. Mais nous disons ce qui est vrai. Citoyen lambda, tout ça, c'est la mauvaise communication. Il y a autorité na biso. Est-ce que vraiment par la responsabilité na marambo bango bazana ngoto biso peuple mtozana? Jimmy Kitenge. Maman, merci pour la parole. Na kolinga koyebisa ndeko mwa mukeka zala un peu modéré na ba langage nae ko ba voleur pendant que tu yebike MLC pas ko tsaka ba Ougandais pour ba boma ba Congolais. Mais ba Ougandais ba avion moi biso on a répondre à la question rapidement. Pour répondre à la question rapidement na Roluba Boyo. Maman, les mêmes causes produisant les mêmes effets. En 1994, les Nations Unies avaient demandé au maréchal Mobutu à fonder la frontière pour nous côté ça va génocidaire ou tout va ça la génocide dans Rwanda pour ba yakota. Ça nous a causé énormément de problèmes aujourd'hui. Nous avons connu dans Est plus de 5 millions de morts à cause de l'entrée Rwanda. Tant on a oloba awa que non. Il y a un ministère misusu batiaka mutu aya kwa panate ba ministère misusu batiaka mutu ayebi nazoloba wa ndeko baza uti koloba wake batu ya ANR gouverneur ya ville na batu ya DGM gouverneur ya ville ya province ANR DGM c'est tous les ozongela na ministère ya intérieur. Je venais de dire tout à l'heure ici ce qui dit moi contrôle les alaka la porosité de nos frontières terrestres. Ils ont nécessité à ce que ma mesure soit très drastique. Mais Maître Bazin a contribuer. Mais le nom Gilbert Kankondi, Gilbert Kankondi, VPM intérieur. Moussala nini ozako sale la bisou. Comment va tu aussi facilement en Mboka? Le nombre de gens le nombre qui vont sortir, le nombre de gens va se déployer dans Katia Moka. Nous ne savons pas. En tout cas, président Félix Tshisekedi, il y a des ministères tellement techniques. Pesa akaka mutu oyo aza na expérience moko ya makasi. Ministère ya intérieur za ministère européen ça n'importe qui te. Tozana ba déficit ebele ya gestion ba frontière, tozana ba déficit ebele ya gestion na la police, tozana ba déficit ebele ya gestion ya ba service na biso renseignement. Nyonso wana nous sentons de l'amateurisme au chef de Gilbert Kankondi, au chef des agents de la DGM. Maman na ko rappeler que docteur Muyembe leli alobi ke batu ya DGM bazolia kanyaka na aéroport po balekisaka ba passager misusu na contrôle te ba passager ba pesa bango kanyaka mais tala le ba koteli biso maladie. Donc en tout cas problème za makasi na ministère intérieur Gilbert Kankondi au moins ozokoka ko gérer te mais ba question o ezoya ça la ta effort ata sursaut d'orgueil on se ressaisir on peut ça ba congolais loko ba kolinga parce que soto landi yo na ba prédécesseur na yo c'est vraiment les jours et la nuit Gilbert Kankondi. Merci beaucoup Jimmy Kitenge to kotanga ba message et comme l'émission à Canal Presse il y a vendredi à Lelo. Bonjour Canal Presse, merci beaucoup Nandenge Botier Libiso Maman Tatiana Osango pour la présentation à Lelo to sepeli komonaye Majo Ikoma depuis commune ya Bondalungwa. Bonjour Papa Jules Boulembi Ndeko Zulu, merci mingi na ndenge okanisi ba maman na espace na yo ya jeudi na vendredi na Canal Presse. Jennifer Pilipili
Bonjour, vraiment Ndeko Prince Atika pour intimider ministre ya justice, Atika justice et Sala, Moussala Nayango, Hervé Izia depuis UPN. Bonjour Canal Presse, merci Koyo, ba ministre ya gouvernement, Bazo Kiende. Na inerbe pour na test et bongo peuple bako sala nango wapi. Peuple bako sala yango wapi. Bonjour, ba mesure préventive oyo président Fachi azui eza penza malamu mais oyo ya kolekisa bibende etikala pona libela. Christian Kanda. Bonjour Canal Presse, Tokosuka Wapi, Transco ba client bazo matakaka confiné, Tokosuka Wapi, héritier Wawa depuis Lemba. Bonjour Canal Presse, Ndeko Oyo, Azo Senga Amona ba malade po asala na bango nini. Est-ce que Oyo ya Chine, France, Amoni bango? Azala sérieux existe. Bonjour Canal Presse, tozo démentir que na église Bakita na Masina Siforko ba sœur bauti Italie bazati pe information oyo ezo circuler na réseaux sociaux eza fake news ezali lopita. Bonjour Canal Presse, nga naza na même avis que Ndeko Oyo asengi balakisa biso ba malade parce que tozo yo kaka me tozo monate. Monsieur Landu Amasina quartier 3. Bonjour Canal Presse, ngai naza mwana ya chauffeur soki sikoyo papa abulité toko survivre comment? Est-ce que il faut azala paix na distance ya 1 mètre na ba client na ye? Jado depuis Monkali. Bonjour maman, Tounela biso ba invité na yo Félix apesi ba mesures préventives et bongo bazando wenze bazui précaution nini. Maman Pascaline depuis Bandalungwa. Bonjour ba ministre basali contrôle et bongo ba député. Est-ce que basi basali ba contrôle? Bonjour maman, tolingi toye batokomi lelo na combien de cas na République démocratique du Congo? Ezakaka 14. Bonjour Canal Presse, Ndeko Jimmy, tolingi toye ba PPRD bozalaki na pouvoir 18 ans. Eloko nini ya spécial oyo bosala na République démocratique du Congo? Faut pas rêver pouvoir ici et qui Ndeko Serge. Bonjour Ndeko John. Bonjour Ndeko John, Nazana Kitambo, Ndeko Oyo azo douté na plateau. Bonjour, UDPS ekoki jamais kozala dirigé par Kabuya na Kabundi. Car UDPS ezali parti ya munene d'ailleurs kutu Kabund azana numoto. Oh là là, au moins tout temps ezati. Bonjour maître Fabrice Tolingi Toyeba, pourquoi Jean-Pierre Bemba à l'Obakali sous-souté silence radio. Eza dû à quoi? Bonjour, maître Bazin Pembe, côté Kakaka UDPS, pourquoi? Ah, Okota. Bonjour, maître Bazin Pembe, côté Ka. Kota Kaka. Kota, ah, bah ok. Kota kaka UDPS basengi na yo Ndeko Jean Lelo asengi na yo te okota na yo kaka UDPS. Bonjour Ndeko UDPS et koki jamais kozala diriger message en yango. C'était déjà dit. Et oui kozala jamais diriger ezali parti ya munene balobi kabunda kabuya bangonde bazawana batangi mingi te. Bazoko sabatu baluba kombo na bango kabundi wa kabundi Julien Yafu wana ezali message na ya lobi IDPS esengeli etangama e kambema epai ya bato oyo batangi Jimmy Kitenge tosilisa émission. Maman, personnellement je dis ceci, ba mesure oyo mukonza mboka zwi pona eza ba mesure moko conservatoire mais eza penza efficace makasi te.
va renforcer au moment où Baka est en Mickey, va renforcer plus vigilance au niveau des frontières. Et au-delà de ça, on a préconisé même au besoin un couvre-feu. À partir à 21h, 22h, couvre-feu pour que le mouvement inutile que na longo na keawa est alaté de sorte que préserver la vie humaine parce que ce qui réellement virus soit une propagation dans mboka na biso. En une journée, on peut recenser même 100 000 personnes parce que tous en contact nabawenze nababus partout. Donc il y a nécessité à ce que le ministère intérieur à la musala nae ndenge longo bani quand ndekolobi que non bosali 18 ans bosala nini na répéta ngo mikolio surtout kutamboka na nyongo 14 milliards totika mboka na 1 milliard 500 millions de dollars oyo ba mettre bazin balé lokola nguba. Maître Bazin, aussi les Maman ngai na lina si ces missions na côté ya population parce que population a tuni mituna moko ya makasi. OK. Alobi peuple akosenga le place ni bako kende so bazu maladi wana. Gouvernement lobi boy soko yokete ozana maladi wana inerbe ezali wana ofele. Pona bato ba na ba maladi. Na kosenga ba nombre de cas. Tozaki na 14 na utolanda na tongo avant na matana émission sous réserve ba au gouvernement a officialisé yango balobi tozali na 14 et comme na 18 na linya yebisa ndeko oyo alobi papa na ya za chauffeur papa tango azoko kota na transport asomba masque ala tango pona sala musala baboyi ba transporter na bawenze gouvernement kozwa ba mesure pona ete na mikolo eza koya pona koyeba koma ko limiter moto soko moni wana iloko kosomba te okolongwe pa na yo ke lotala moto na wenze te ce n'est pas important besoin quand pendant que le virus est encore là. Ne me dérangez pas faut déranger ngazinga na hauteur ya population na na important na mona population ako atako la lanzana aza l'envie gouvernement elobi boy moto akolinga kende ba Congo na niveau ya péage batie déjà sentir moko wana moto akolinga kende Kikwit na niveau ya péage batie déjà sentir moko wana oya okende Mbujima oya okende Équateur boyende na niveau aéroport ba disposition sécurité ezali wana toute la population balanda maître Fabrice c'était il est très dangereux pour la population. Merci beaucoup. Maître Fabrice aussi lisanayo. Bon, en tout cas na rejoindre nan de quoi le beli marambu ya président national Bemba pour nani azoloba te na koyebisa ndeko wana boye a garder mal na en patience. C'est-à-dire Bemba akoloba na stade de martyr. Prochaine fois on va koyoka Bemba ba koyoka ye na stade. Mais au moni Bemba zoloba te na minute oyo po totiki buzoba ya ba miyibi e mona nanan. Puisque jusque là bato bazo comprendre te. Au moni oyo nyoso e bazo constater na kati ya IDPS accord Kabila na Tshisekedi babotoli mboka eza mateya oyo ya mauvaise politique ya prédaction électorale et salamaki. Je pense que na moment oyo et on a la prématuré que président alobela marambo ya buzo bezo salama. Mais tangu ya koloba na stade po boko yeba pe jour mukolo wana nda koloba marambo nyonso et puis ya koloba boko se situer boko comprendre que tout ce que nous avons prêché yango et salami. Donc peuple a la tour décisif na makambo ekoya puisque le peuple est allé aux élections pour être servi. Si le loi d'annonce servir ba escroquer ba botelier pouvoir au bango ba komi ko wele la gâteau ba ko kapé ko kabola ngo bien té pour na maladie ya ndeko bazin azo kende vite peut-être na ba propos na aloba je suis dangereux mais ce qui a landi message na bien au contraire moi je renvoie les gens na crédit à OMS eux ça fiable eux ça source moko viable qui est na ba aventurer na biso to na bango awa eux bazo ko sa peuple lelo balobi boye le bazongeli boye bazana ba préfité ko senga ba laksa bato bazobela eza mabeta tala France 24 tala Hero News bazo laksa hôpital bazo laksa ba maladie oya biso ba maladie baza wapi. Merci mais il faut se protéger quand même. Mais il fallait quand même te pour Nzambe il faut battre la biso maladie on est très dangereux to ko rater alors to s'aventurer na buzobo le to ko simota moté. Merci beaucoup. Tozalaki na esengo ya koyeba te bozali baike kolanda Canal Presse ya mokolo mwa lelo tozalaki na esengo ya koyamba pona bino Maître Bazin Pembe oyo azali moko ya bayi coordonnateur ya structure dynamique de changement c'est maintenant DSEM en sigle toyambaki pe pona bino ya azali proche ya cash toyambaki pe pona bino Maître Fabrice Pembe le président Fabrice Pelende, voilà, président de la jeunesse avenir du MLC, Azalipe, secrétaire chargé de la propagande de la Ligue de jeunes du MLC.
toyambaki lisusu mpo na bino Jimmy Kitenge oyo azali moko ya Ligue de Jeunes Nationale ya PPRD. Bokolanda rediffusion ya Canal Presse ya mokolo mwa lelo na 21h30 pe numéro mosusu bokozwa yango lundi na ndeko Jacques Diku yende akopresente po na bino lundi. Tika ete kimia ya kolonzambe ekoba korenye ote ya mabota mabino kasi ngai wa bino maman Tatiana nazalaki pe na esengo ya kozala po nzambe nde apesi biso souffle de vie. Boboto bondeko ekoba korenye ote ya mabota mabino. Bon suite de programme sur Canal King Télévision. Ma mission TV, le miroir du monde.